ici. Aux autres, montre que l'on a papa. Mais radio du sud des alliés branchés. Mais oui, puis qu'il y a un groupe de la fin de la Gaha, on a qu'à t'en avoir. Mais ce qui toko, mais quand on dit ma maman, on dit Mélangaï, radio du solo, ils en a top. Mon côté. Merci Nabandeko Nyonso Bosali Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sur le photo de vos pertales. Yasolo Bandeko Ezali Likambo Yako Kamwa Likambo Yako Okamwa. Yasolo Bandeko Tata Moko Oyo Bosali Komona Oyo na Serkeye. Tata wana azalaki obele mokufi ya solo papa wana azalaki mokufi bandeko babandi kolela ye baleli papa wana baleli papa wana esika oyo bandeko basali na nzambe na kati na Kinshasa bakoma ebele mpe na kati na mokili mobimba basali na nzambe bakoma ebele. Nobanzi bandeko boye baka soki matanga ezali mosali na nzambe akoya kopesa ba verset biblique mpe akoya koteya bandeko li iloba na nzambe ya solo bandeko ezalaki mokolo wana bozali komona esika oyo moto aweyaki esika batiaki na kati na cercueil esika batie na kati na cercueil alali mosali na nzambe bandeko azali koteya mosali na nzambe azali koteya toyaki na mokili mpe to kotika mokili oyo toyaki tozalaki putulu pe tokozonga putulu mosali na nzambe azali koteya bandeko bazali kolela papa kufie papa kufie noko papa kulutu papa leke bana bazali kolela mosali na nzambe alobi bolela te pamba te asili kokufa molimo na ye ezali na maboko ya nkolo nzambe mosali na nzambe azali koteya bolela te esi akei molimo na ye nkolo nzambe asili kozwa yango ya solo bandeko esika oyo molimo santu pe ndeko azali koteya molimo santu ekitela bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati na radio lisolo mpe bazali na ebembe oyo liboso vraiment nzambe asala grâce ayamba molimo ya tata oyo akufi azalaki moto malamu abandi kopesa ba eloge ebele bandeko ebembe cercueil ezalaki wana o bandeko foto pe ya papa wana ezalaki wana pasteur azali koteya pasteur azali koteya botia elikia na bino na nkolo Yesu botia elikia na bino epai na nzambe lelo oyo ata moto akufi ata boleli ye akoyoka te mpamba te nzambe asili kozwa molimo na ye mpe azali koyebisa bandeko bozala na bobangi te ata moto ya kufa alamuki bozala na bobangi te ata moto oyo azali ndoki zala na bobangi te kangama kaka na Yesu Kristo frères et sœurs alléluia dites amen bato balobi amen yesolo bandeko bakomona kaka cercueil oyo ezalaki ya kokangama yango moko e bandi kofungwama bato oyo bazalaki kolela balobi nini lisusu bandeko cercueil wana bandeko efungwami tangu cercueil efungwami mosali na nzambe azalaki pembeni ya cercueil pe azalaki koteya bandeko mowei esika alalaki bandeko ye wana alamuki mowei alamuki bandeko na pasteur oyo azalaki koteya ata mowei alamuki like toujours elike epai na nkolo esika oyo mowei ye moko bandeko akamati mbangu abwaki na bible bandeko esika oyo na bandeko oyo ya papa oyo akufaki na mwasi na bana na banzi bandeko eyindi kuna bandeko esika ezalaki opesi mbwambwa aboyi batu bakimi na matanga wana bandeko pasteur akimi badiacre bakimi baevangeliste bakimi bapotre bakimi
bandeko ezali opesi mboya ko mboya aboyi bandeko botala ndenge bandeko basili kokima kuna na lombango pe papa telemi atali aningisi mutu alobi antuka boyebi nzambe te bandeko na ngai moto akoteya nano akutani na likambo te tala bandeko esika oyo moteya azali koteya esika moto akufi moto pe alamuki ye wana bomoni esika oyo tala fuiti ya bato bakimi bandeko moto oyo ateyaka nano akutana na likambo te tango akokutana na likambo ya solo bandeko tala ba resultat na yango ete ya bino bandeko sur la 3W radio télévision du solo ezalaki toujours ya bino DSV Diana sous le photo de Vopertal. Yahweh santo la mai Yahweh na bibele Yahweh santo la mai